Sobzolanda, Stéphanie Larose, Awana Larocho. Bienvenue encore dans Larocho, les belles dames, Ozalinda Kunayo, bienvenue. Comme te dis que moi, moi, comme Mikolo, ma papa, comme Nathan, et ma papa, Ozali à Fluffy, ma papa, Obozomona, les belles dames, Ngamoko, Nasali à mon andak. Oui, Nasali à mon andak, mais pourquoi pas, Nasa la vidéo, on a partagé comment Nasali les papa, Nabilo, parce que te dis que Mikolo, Kate Totiki, ma papa, na basandande, to komi kobimisa. Nakolo mingi te les belles dames, nakotika bino moko bolanda. Que les belles dames pour nous ça le papa non on a pour ça bloco on a la kisibino oyo après on a tout ça slat na biso le papa na biso ya plastique on est tout ça là le papa plastique au consomme même na sport avec tu baté quand on a 3 livres ou bien on so on peut na 2 livres quelqu'un donc na ko sko fluffy na ko mesurer et na kati na aussi la colle aux ali colle ya courant au tient on a prise chauffer ndé et quand on makasi pour na ewumela donc na ko tia bloco on na saleli ba lien na on place na sumbia kango na c'est il y a vidéo oyo donc ils ont vraiment facilement pour ça là comme te dis que ma papa na biso oyo il y a fluffy slat et zo régné et on a que pourquoi pas na sala oyo ngamo ko nanda ko pena partager vidéo na bino comme te dis que oyo ya na puma ils allaient cher ce que vous en ambongo sombango toujours ko sombango mais ce que vous en ambongo ten ko ça peut something simple yo moko nanda ko comme ngana salibu les belles dames ils a toujours joli au collé comme pépé na makolo wana na ko tshela bino musique na roba mingi te pour bino moko bola ndenge vidéo ezo kende merci eloko eleki bolingo ezatenga la sengi bolingo soki bolingo eza yoko sala moninga mabete olobila nzela bolingo nyose kopesa melangai ebuki bakomande manyoso na sengi bolingo nalingi nalinga yo koleka nyoso yo number 1 Zala mosusu te nalingaka lokola yo nalinga moninga nanga lokola na milingaka soko zolinga moninga kosale mabe tokoboma te okoyiba te yokokosa te yokotonga te sengi bolingo yango nde mutu yalanga parce que les belles dames déjà aussi se coller tant aussi se coller bon il faut banda ko coiffer en haut pour na éco ma propre bino mo ndenge ki exa eleki na CCC wana il faut ko kate en haut bien au kate en des vidéos sur la sabino pour na makolo na yo et bi ma propre tant ko la tango et bi ma kitoko koki koboyela nganyoso kasi bolingo te pona bolingo nzambe otikaki kitabo konzo kitila se Jimio kufa ponanga mabaki ya kulusu mukongala mopandi makila tangi Merci na bino nyoso wantinanga ne bande po comme nanga na suka nzambe ya pambola bino nyoso ko boza tso komoni ke vidéo o ebaki si implice na mtuna yoko aimer yango ko salanga bien pe ko boza nte ko zala abonner na chaîne nanga avant obima e ko salanga bien makasi ko boza nte ko nanga na Congo na Sepera TV merci na babos brothers merci na mtolanda kangai wana kutani à la prochaine Tinate et Kominatina. Bye. Question ni boso ta tenu sengo baki. Beaucoup tanaki wapi.